bandeko babolingo mbote na biso nyonso na tonga lelo naza na esengo ya kozala na bino elongo naza kokanisa ete bobandi en tout cas poso ya malamu que vraiment nzambe abandi yango na bino yango lelo na tonga lelo tokopartage sur Esaïe 30 verset 1 eza koloba na biso ete vraiment mawana oyo akosala alliance na bato mosusu sans pour autant kotuna volonté na nzambe ezali important bana na nzambe toyebana kozwa badécision na biso me kotia yesu na kati na yango parce que yende azali mpenza mosungi monene mobateli monene yende asalaka bikamwa na bomoi na biso alors loka tozobanda poso oyo bandeko esengeli mpenza tobanda yango na kati na bonzambe mpe toyebana koassocie yesu masiya na kati na baprojet na biso nyonso de façon que tozala na réussite parce que ya solo bien aimé soki totie nzambe na makambo nyonso yende akopesa biso mayele yende akopesa biso elonga bato mingi bakanisaka biloko ya mike eza na besoin ya nzambe te mais biloko ya mike nde esalaka différence parce que soki otali ntango moto aza kolona nzete wana ezalaka ya monene te ezala kaka mbuma ya moke nde balonaka yango ntango oloni yango eboti mbuma eboti nzete ya monene mpe eboti mbuma alors esengeli bien aimé toyebana kotia toujours nzambe ata na bato mike po ete toyebana kozwa elonga mpe nzete na biso ebota bambuma ya kitoko makasi nzambe ebana kopambola biso tomonani boye lobi na ntongo nalingi bino mpe nzambe azala na bino elongo bye bye.